Gabriel a yoka quand il y a Mado petanga telemi a telemi si pe ya yesi mape soko finga internet ngapena ofinga yo le Karim Mado au moins ndako no ofutaka $350 wana mobali ndem tafutela kwango banyama mususu o ba ina théâtre ngana sukwa investe yo na sukwa investe te yesu nem ta ataki obeti mbata ko ta pesiko baso obeti mbata na zokisio ba artiste comédien na ba basi OK tango ba lata ba tralala ya ko leka par-ci par-là ko lata ngana ko ke bena ke zam na somme ensemble à $15 na somme bangote tozana prophétie ya Python prophète Ézéchiel oluki la personne au plus vite que possible ko lukate ke poison et la akutana yidango aye bisaye pourquoi baka ke moi mutana kufi parce que ngana lobaki mutana kufi na lobaki nini mutana kufi na lobaki nini bana Belgique bana France bana Allemagne bana Hollande ngongana bino ekoki ya délivrance tokozala na bino le 26 février et kozala na 15h à côté ya Gare du Nord tozana bezeboya ebele mingi nazana bezeba o batambola partout baluka ba délivrance bazwate boya ko vivre ndenge boko bika mokolo wana boko kangwama tozokozela bino na moto. Il voyageait en Galilée prêchant l'évangile chassant les démons et guérissait des malades. Il ordonna à un esprit impur de sortir d'un homme, guérissait la belle-mère de Simon-Pierre et purifiait un lepreux. Wana musala ya Jésus-Christ de Nazareth oya salaka pe et comment na makomi na ye na Marc 1:21-45. Na yango musala yango Yesu Christ de Nazareth apesi pe na basal na ye oyo ezali bongo apôtre Martin Makoma elongo na prophète Moïse Makoma oyo wapi Jésus-Christ de Nazareth atindi bango na 2022 oyo le 26 février na Bruxelles capitale ya Belgique pour bana ya Nzambe bazolobiko surtout que mutu moko te akutana na Jésus-Christ de Nazareth asongaka lolenge ayaka tala le 26 février 2026 yo oyo kozali na Bruxelles capitale ya Belgique kozanga te na journée ya délivrance oyo Nzambe akosala bilembo pe bikamusi. Le 26 février à partir de 15h, ne manquez pas. À travers basel na Nzambe apôtre Martin Makoma elongo na prophète Moïse Makoma moto kana na Nzambe moto oyo milimo nyoso ya shetani. Loba bonjour. Bonjour. Loba comment ça va? Le 26 février 2022 oyo kozanga te na mobangi na délivrance oyo ekosalema na capitale ya Belgique. Le 26 février bokomona loboko na Nzambe. Loboko na Nzambe za mokuse te pona kosunga yo. Misu na ye ekangami te pona komona souffrance na yo. On souffrir beaucoup. Botamboli partout, tozali kozela ba o bakenda partout, bafuta batike partout, mais mokolo yango loboko na Nzambe ekosunga yo, okozala na délivrance totale. Alors bopé sande mitema na bino mokolo yango, Nzambe na bino akosalela yo. Jésus-Christ de Nazareth aza le seul des solutions. Amen. Tozokozela bino na moto. Santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comment sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermique, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. En débisika na séchaka ba plante banzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Bonjour, bonsoir partout où vous nous suivez. Nous sommes dans un autre numéro de votre émission Art en Vogue avec votre humble serviteur, le premier en qui en vous, car on dit dans le baka papa banebele, yaya batu mikolo, yaya. Merci beaucoup, surtout dans Bayabulinga, vous peut-être confiance. Tous allez bongo en début à année 2022, to wuti koleka 2021. To yamba ki art comédien moko munene mboka oyo. Na combo ya Marjane Bololé na 2021 to kindaki na anniversaire na ye en tout cas anniversaire les gars qui toko makasi
tout ça là, surprise. Yekuta ndimaka te biso kozala mais astuki ke tozalaka biso moko tozalaka Evipan tozalaka second tozalaki na Mika en tout cas il y a kitoko makasi vraiment azalaka vraiment joyeuse. Voilà pourquoi comme tokoti na 2021 tolaki to lukaye to mekepe to solo na ye 2021 le kile bilan na ezaki ndengeni pe to ko mekepe ko solo la ba actualité par rapport à monde de comédien. Voilà pourquoi je pense que Mika, Moulouba Solo, a vraiment en confiance Nangaï, a fondé ce chant. Vraiment, au monier, Marie-Jeanne Bololé. Bonsoir, Marie-Jeanne Bololé. Bonsoir, Tintin. Ah, Tintin, ah, voilà, merci. Bon, vous l'avez vu, cette photo, mais la Marie-Jeanne, tu veux qu'on ait bien blague à part? Bon, biso to yamba na biso bato. Omoni ba ke ndako yamba bapaya te, eza ndako epambolami te. Ouais. Ya mona biso sko to ba ko yamba bapaya parce que eza mupaya mususu ozaki na nzala mupaya wana ayeli sengo, ayeli quelque chose à manger et mususu ayeli bénédiction. Yango wana il faut ko yeba yamba bapaya. Mais blague à part pona façon biso, façon servir biso na mesa hein? Bambisa ma mineno ba nalia poka kala blaka ivi pa no monde to lea ivi pa na le poka ninga osakala te ivi pa le poka ivi bazala makamalamu te obi ke mikale sosa mobimba ebi nzambe nanga nafuna lo bango so mutambi bino bien il faut qu'on féliciter vraiment et puis ba whisky a bien c'est ça ya cher merci quand même hein nande wabiso bien je vous en prie boni musala. Ah, Moussala les kanango bien parce que ce Moussala est que na 7 jours autres à l'anango. So tourner 6 jours, il faut tout le baka gloire au Seigneur. Oui. C'est pour tourner même 5 jours, gloire au Seigneur parce que ça ba msusu ba va na ndaku azo tourner pété mais yo tango muta ko ma fille ma penser na ko benga yo. Donc ça grâce. OK. Parlons un peu de bilan 2021. 2021, les cas qui sont janvier et décembre. Les cas qui sont positifs pour nous ou bien négatifs? La première des choses dans le bas est les cas qui sont positifs. Positifs parce que nous avons envie. Et puis, malgré, mais ma kama vraiment. Et à ma casse. Malgré le combat, parce que oui, en 2021, si na longo na jibe na koma ana kauka, boyebi nde bakotela nga na ndaku. Après anniversaire nanga je crois. Nde bakotela nga na ndaku na mona ke na babandi bakotela nga na ndaku na mona ke quartier ngona luka ki na za moi calme. Luka quartier moko ya bonne vie. Quartier moko na za la un peu isolé na za calme, suna bimi tournage na bimi, suna koti na ndaku nanga. Na vandi ba makele l'été. Maintenant quartier ngo est décevant nga. Parce que ça y pembe na kamba na kankokolo donc ba ya oyiba na GB dans ma trop insécurité pesaki na lopango suna bien sécurité pourquoi parce que place nazalaki fenêtre wana ezaki na antivolte yango wana bakota aussi longtemps que nini bazoinga ka ba téléphone mibale bazunga pena $270. Oh là là tellement bon ezaki na sac nde yango bazwaki mais so zalaka nde to bombela ka ngaza tellement na bimisaki nangaki na kende kotika parce que ça va bien mon banda otekela batu les jours quand abimisa mbongo na les jours bakotela nga ponze bon nakobenga on libabe on dit libabe pété bon nzambe mo ayeba ikeza bongo mais blague pas mais ah la moni ça va non ah ça va la cadre ça va ndaku ça va et oui que ndaku ya GB à des fois on dit en français le malheur est bon oui parce que tout totali ndako zaki nango na GB na ndako otu nango ya kauka blague pas c'est du waouh vraiment merci beaucoup vraiment félicitations et cadre na niveau na yo blague pas c'est ça parce que mutu musoka na comme na kauka bonika ba cité moko boye non or awa naza le pongo papa Bouchiri donc on a à l'aise tout ça
toza na biso ndengo moni na si ozo kama kiela bana te parce que awa bana ba mingi to na bana mo ba français bana papa Willy Bwiti na bana mama Élysée Makala donc papa Willy Bwiti donc toza calme merci en accueil donc voilà toza na biso à l'aise na préféré kutunde na vandi awa na cité na vandi na kauka kende na vandi na GB parce que ndena na GB na si boka oza ba image Kauka bana makelele makasi. Mais awa Kauka on senti très calme. Et puis bana on dirait bien éduqué. Bien éduqué. Vraiment. Merci bon que personne ne parle. Nasi bavandi suit. Voilà pourquoi il ne faut jamais sous-estimer Moutou. C'est ça, c'est ça. Ba commune vraiment. Tout le monde a kaki ono na ko vanda boete hop, et ça place mususu au vandi au kuti pe conforme mususu. Qui n'a pas j'ai bien pour couti yo ebikara yo ya kuna donc mais le point tu as des informations ka batu su ba c'est maka commune ya Makala nga zali ressortissant ya Makala ba se belé ba mavokele ba vidéo ba vidéo ba pi Roger Ibuna mon ami mon propre tout mona ba ve salai sa la pamba tout mona ba pakalo oui ba uta na ba bumbu ba sunjata tu vois donc sota na théâtre bana bumbu na Makala ba se belé et puis dans Bumbo, donc député son excellence Laurent Batoumona na Makala. Donc voilà pourquoi on sous-estime la communauté. On sous-estime et ça a place autant aux ans on a kimia. C'est bon. Merci. Bilan 2022. Moussa na yo les gars qui ndeni. Pour na Moussa nanga vraiment les gars qui 2022 2021. Excusez. 2021 vraiment Moussa nanga les gars qui toko. Parce que nous même diplôme de mérite, il y a Nzonzingawar. Et puis, donc, c'est bon par la grâce de Dieu. Ça va. Mais ces comédiens et comédiennes, ils sont belés, surtout la tonalité locale. Ils sont vraiment belés. La composition. C'est ça qui ont donné. Vraiment, et ça la kingai bien na appel na bangonan d'abord. Tant ba beninga, ça n'inga bien. Oh non, Nzonzinga wa tout oza nominé tout de le kaki wana et puis ba tinde sur invitation na kei ba pesinga pe diplôme de mérite. Na titre ni. Na titre composition féminine. Ah OK. Composition féminine. Il y a tout européen na moni déjà invitation donc batindi lenga liboso lettre ya koloba ki naza nominé tout européen na moni invitation pe lisusu et landinga lisusu donc je suis nominé encore naza encore nominé na moni pe le 6 février donc na kozala lisusu na mimiling po na yeba soki kozala ndenge nini soki kozala ndenge nini je ne sais pas encore mais naza na invitation mais ngala yoka ke tamba ça qui n'est passé tout le monde qui va penser qui si la bisalo si c'est oui à 8 trophées ou 7 13 ba te belé à 9 diplômes ba te belé ba yima qui va yima makasi baba qui non ezaki corruption et ainsi de suite mais yo pe par rapport yo pe ça pe ka bongo so nga pe na penser bongo te na bi yo pe peut-être ndi ba tumso ba ko comme na cop ba ite comédie ba yima makasi yo pe za pe ka cop te nga na olobeza copte na sens nini na so expliquer na olobeza copte mais la personne o ya bandai kopesa batu ba diplôme andalo ba non si la za collègue nanga c'est mon collègue vous comprenez et puis je crois bon na mais yo connais kinda pe mabe à partir aza collègue nanga. Voilà pourquoi mon frère, en tout cas, Batando, il ne fallait pas le félicitations quand même. Nous avons reconnaître, honorer même bon gâté, mais et ça la valeur ils ont bon côté. Il faut qu'on félicite Yanzonzing Award. Félicitations beaucoup de gens. Vous avez déçuté, vous se découragé par rapport à Belobi à Batou. Mais une fois de plus, par rapport à Marie-Jeanne Bola Lobby, il y a mon frère Azek Kolobakeno, si là, tout le temps en classe. Parce que au moins, tant que ça collègue nanga. Tu connais collègue no, au Lukapo peut sa bateau, ça peut pember ne ba diplôme.
collègue na yo okoluka pe collègue no pa koloba ah nga tem susu ya koloba te mayo koloba ah ndena pesi sila na pesa pe bato ba pembeni em su bato na pe ba yebani te em su ba joua kaka tam susu na SB po omoni bon na ebite ndenge bo sala musala ngo ce bo sala ba sondage bo comprendre po ça mutu so joua kaka tam su na Bellevue TV mais kendaka par-ci par là te bo peseka njonzinga bo peseka nini diplôme de mérite je ne sais pas eza question na poser bino bato bo pesa bato ba diplôme de mérite na bino ba journaliste oyo bo poser bitu ba question na po ba trophée na mona ngo ezala souté po nga na yebi ton na okola nda otala o mona ke ba jour opesa ba musicien ba trophée lokola ya ozo mona ke bato bo vandi bo senti ke donc il y a trophée moi na mboka ya Paulin Mukendi. Ya Paulin Mukendi. Tu sens vraiment tu sens que Paulin Mukendi na valeur wana. Oye belonga na osenga Paulin Mukendi comme appena ba artiste comédien. Mais déjà bazalaka. Ah. Oui, bazalaka déjà. Ah merci beaucoup. Na yebi ke tant na biso pe. Après ça sobe tout ça. OK. Na yebi ke soka matisi parce que ngape na lo baki na participer pe na ndondinga wa ya opesa bango ba benga ba catégorie. Ouais. Po bazaki un peu limité yango moni Beckham azwaki 9 ou 12 boy bino bozaki tenga azaki na kati ce que ezaki 9 te ce que ezaki plus mais ata mutu moko pe na édition wana mutu azwi 9 c'est trop parce que ba talenté tose belé na nyo ba meka pe ko bongisa ba meka un peu ko bongisa puis na yebike ba bongisa po ba bakisi ba catégorie mususu o ba bandai ko manquer nga na sala be mission belé na yebike bango pe bantala ki be mission wana babakisi encore un plus pour mutumo kozwa 9 trophées te vous comprenez. OK Marie-Jeanne je pense que tu es fan d'avenant mais année 2022 l'équipe très bien pour nayo mais quand même sur l'équipe bien quand même souvenir ni oyoko ko symbole bi ke o à 2021 oh là là souvenir na koyoko simba ya 2021 eza souvenir mo ya munene au moins nga memeli nga diplôme. Wow, et le boissage bien makasia. Oui. Po na koti 2022 na sengo ya diplôme ya gradué ya mwana nga. Et puis que Marie-Jeanne Bera pas tout que vraiment Marie-Jeanne. Et puis na koti na pema na bomoy. Ozambiaka be. Na biso na ndenga jeté. Mais to tonga na. Oui. Yo ko san âge. Aussi quoi? Tena seki po na opesa âge te po âge na opesa awa ba ondima te nzambe na nga ba na opesa âge na nga pondima te ona bomba nini nga na opesa na nga yo opesa yo tomso ba yebite yanga ba yeba o ba bakisela nga pe ba bakisa lo ba siko ya yo nga na pesa nga non ça ne sert à rien po zelo mona kana ba commentaire bomba de ba âge po moni awa e olekana bomba de ba âge super promo. Oh, les super promo. Super promo. Et ça YouTube non? YouTube, super promo. Il y a YouTube. Pour na yebi chaîne ya Ivipan. OK. Pour na yebi le cas par-ci par là. Ouais. Yo mon sinon ça l'émission oyo. Na yebi ka ke mbiaka. Donc on a yebi ka place on a yebelier. Oh, il y a ça par-ci par là. Donc à star. Voilà. Ndenge zabo na minute ndeto le ka bona super promo ya Ivipan. Bokomona ba âge nanga na commentaire awa na se bombande fort ya on a biso mais no baka mamusila te ya na so mo ndito bombaka yo zela ba opesa ba âge nanga awa na se na commentaire les hommes mala igo sala nga mwana nga tanfumu Jean tanfumu aza diplômé na gradué mirbe je pense que vous comprenez mwana kitoko aleki me bana ba pe na kitoko vous comprenez aleki me bana bato ba ba commentaire mabe na kitoko oh mais mwana ngaza kitoko aleki bana ya batu wana oyo ba finga batu na internet na kitoko aleki bango parce que aza une tête bien faite. Ah bon? Je te jure ba commentaire bima awa na se omoni awa na se ndoyo mo mona ba commentaire ya mabena ya malamu. Bah toutefois on a félicité quand même. Merci beaucoup. Une jolie fille en tout cas félicitations. Merci beaucoup. Maman so qui dit à cause moi na boisa kamalam. Félicitations quand même le roi Miran Kiamvu. Déjà je salue babi ba Miranette nyonso. J'ai 5 filles. 5 filles na ko botate. Opesa ba Mira. Mais oui.
Miradi. Famille Kiamvu, Miradiane Kiamvu, Saradiane Kiamvu, Dosmi Kiamvu, Léana Kiamvu, la star, il n'y a pas de star, Pena Merdi Kiamvu. Ngas qu'on a quand même Nesnaibi de fin d'avant lui, ma cocotte, ouais, tiki biso, na PCP première dame, madame, na bossani komba maman bana ya papa d'avant lui, parce que Nenette cousine anga azaipe maman bana ya d'avant mais pesi maman bana na poto, yazaki Davinette, Dan, Daniela, David. Jusqu'on a gasté un gobi, Miranette, on dirait aux gens de la famille Mira. Ok, première. La famille qui en vous, n'a pas déjà. Tiloulou. Tiloulou, madame Obès, de l'invitation. Oui, au le 20 février. Et tous à télécon nango. Et mata, makale ko mata. Et ko mata. Au moins biso, toi bateau ba invita parce que merci beaucoup à toi. Balobi, la femme qui détient la beauté de la femme congolaise, elle s'appelle Flavito Flangembi. Merci beaucoup. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Et ça, on va te poser une question pour moi, on a un diplôme. Oui, on a qui vraiment charge et gradué. 3 ans wana 4 ans wana ya mwananga nazoki yango en charge mais boye ba ke mwananga azanga papa te mwananga azana papa na ye Claude Luzitu oyo azana Ngola azana famille na ye azana foyer na ye hein oyo sala na mwasi na ye na bana ye ongane to atana relation moko mukete relation zaka pona mwana mais en tout cas oui. Mais il faut le papa chéri nanga moi comment aussi pourquoi préciser bon tu n'as précisé parce que toi ba mona ki papa gay d'abord mona papa kulutu mwana mbai nanga binde nini papa kulutu ya mwana nanga abinde nini papa mwana nanga bi mais oui ata papa mwana zaki pe ngai ya fête pour za fête mwana ye parce que papa mwana nanga moi jour moi zala nango na raison yango moni papa mwana nanga en tout cas azwa charge ya mwana ye azwa charge ya mwana ye école primaire, vous comprenez? École primaire, nga bande ko tsaka mo ba crèche. Mais en tout cas famille aussi tout bazoa charge na bango et puis bango nde ba bokoli mwana. Tu vois? Bango ba bokoli mwana ti mwana zu diplôme. Mwana pe ande ko tanga ti atangi école primaire. Nga ndo tsaka mo ba crèche. Atangi pe école secondaire ti azu diplôme. Na famille ya papa na bango. Voilà, merci. Nga moi crèche nandenge na ekozwa relève ya université. Donc merci Mama Lumengu nandenge azwa charge ya boko langa mwana nga Claudien Luzitu et puis mwana nga azu se comporter bien famille Luzitu vraiment félicitations. Ngai na suka na ekozwa relève tant que maman de lelo mwana oya kozwa diplôme ya gradué. Donc famille Luzitu na famille Bofaya beau féliciter bisonyoso ensemble. Ok. Niklet ndaya ba jolbi total mo so comme sinza motali tai. Olobe pardon nzamba kera mo mwasi oyo. Est-ce que ngabine kwa mi en kiamfu mukoloko yamba Marjane Bolé otunaye na anniversaire na monaki achaka vidéo moko ya Defao. Ouais. Ba relation bozaki na on a fait Defao quand même. Oh, merci beaucoup. Mon VDF azalaki aza musicien na biso mboka musicien mboka Congo et puis nga na yaki ko yeba na lisu bien pour tout banda osola à cause ya leader nanga président nanga Batista Fiston Nzuki président nanga Batista azaki pire petit ya Defao mututu ayebi so tale bozo mo le kwa Defao o moni le kwa Defao donc président nanga azaki pire petit ya Defao. De temps à autre, tant que solanga a une figure de star. Yepe oh, nani Marjane Bololé ndeni joua maman mukolo joua. To komo sola na VDF. Première koli atindelanga na epa ya président Batista, atindelanga ba koli ya ba queer. Na baba Weston tout consort. Deuxième koli VDF ay ko tindelanga tangu président Kabosa ke Kenya. Tant que président Kabosa ke Kenya, ayesinga Marjane Kabosa za awa en tout cas na otindela yo
quelques colis azu akangi photo atindelinga soki kabo ce jour olongwa na Kenya na obengo ti asala ngo pe bongo to président pa ye na bengi pe président bi d'accord yo zo biloko na yo na zo ndo mona ndako na quand même na matanga des fois na koki kozanga te menga mona kyote na cinquantaine na ni na misère na mona kyote o monenga te parce que bato baze belé na ba photo. Ah, ok. Ba photo ezali na kozanga te. Na kendaki ti na bumbu. Le président Masuma que sa parole. Nazalaki na zana kata musée, omoni banda moto na kota mo place obika olati ba cuir, ponga betaki banda sac makolo tout. Na beta nanga. Te na betaki penza mo ba kombo. Siko na moi na nkana kota na kati po kuna ndemo. Te na ba mo makambango. Omoni nga nasi na table nanga to sa émission comme sous. Ouais. Ba photo nanga za se wana mo ba photo nanga ya kala so tali ba photo nanga so o anebo au moins na dola ta déjà ba Commodore na ta déjà ba boots. Pour pas te bakasa on dirait au colio ba zo idéologie. On ba idéologie ngo kala. Et foot Tabino. Ba tunsu ba appelle am so miranki en fouté. Botu na pi Roger Ibuna. Oui. Mon ami propre d'enfance to bandana ba mo mabilamba. O moninga mon ami Antonio ba feste. Na solo ba to solo bakao. Na théâtre bongisio. Lamba fegaf. Biso oto banda mamba bilamba banda kala dès le bas âge ngana osu kwa investe tamsu banyama nyama msuso bazana na nini na ba oba yeye banyama nyama msuso ba yeye na théâtre msuso balata ngote banyama te no loba ngana osukola moni maître Baigon alors que son âge na investe banyama nyama msuso ba yeye basukola na investe te olobi banyama nyama na théâtre bala non oui banyama nyama na théâtre banyama nyama msuso pe oba kenda pe ba côté msuso oba kenda côté mususu te na oloba te bongo eza radio te les hommes sont balina mika yebi o eza radio te eza télévision banyama nyama mususu oba ina théâtre na banyama nyama mususu o pe bazana bango soki wapi so ba libanda mboka so côté nyango ngana suko na investe yo na suko na investe te mais nga za famille riche te na za famille pauvre mais bayana nga mona bunda dès le bas âge il faut mona ba photo. Tout le monde a photo à Kala. Ok, merci. Oui. Je sens que c'est comme si au corriger batumo boye. Tu n'as corrigé batumo boye amona. Au moninga, j'en ai une chose. Au moins lelo, on est lati ensemble parce que Violette dinganga nda article ngango. Nga linga lata babiloko batuno so balata raté. Ah bon? On a ça pergo. Te omoni na lati ensemble oyo okutinga temana voyage lobi na papa voyage lobi et puis na lati po Violette dinganga kana sucre nde article nga ya omona lati nga ba biloko bato so balata ka ba populaire nengola tango te Poza ba mususu banana baninga ba tia comédie parce que au fréquentement na mineur Congo ba comédie non. Oui, on a le beat. Omoni tango ba artiste comédie balata kama ba tralala ba nini. Artiste nani baninga no basi ba nini. Te na lobby ba artiste comédien na ba basi. Ah OK. Tango ba lata ba tralala ya ko leka leka par-ci par là ko lata nga ko ke bena ke zam na somme ensemble à $15 na somme bango te. Te ensemble à $15 ngai Marie-Jeanne. Combien? Non? Le bac est à Fibi Kembo, Zate, Fifi Bolila, Zate. Bakabela. Elle veut se changer de Zate. Tout ça, que ça, mais j'ai. Vous me montez le somba, la bonne. Mais j'ai, oh là là, na bosani meje mikolo yem tala tsainga na matanga defa opo wana na somba inga moko banda na setili ko na somba inga moko. Oh, mais na somba ensemble wana na somba ngo $5 quelques. Na kina na desate na somba $5 quelques. Donc na makona nini donc abundi na ngana ba 5 quelques ngabi non to kitipe kana 5 quelques mais je na bosa ikombo na oteka wana na avenue Nzombo wana auta ipoto na ba ensemble na lataki wana pona ba ino ifuna late loko sika po via mutabilele nga sikoyo e mona nga batrala late sona lati ensemble boye o mona ke o simbango ezape différent parce que Violette dinganga kana sika tikelenga na lati na kinda na zandu tena somba biloko batu ba somba populaire. Parce que nazana bateau balatanga nga moko pe tana oke musala pour musala msa théâtre ya musala o ba futa nga wana il faut na kena luka pe loko mobolo bana ko tata na tombola na sombelo mo beza qualité o kokana ben oui ce que ta ballon te ce que bola tate oh oui ponga na oke na katote na bimaka sika mais ça nga boni lokwa tinga ta ballon te siko za lokozo finganga yo ta ballon te
soit tu as baloté kolukato là tu elamba mo weza $10. C'est $10 le elamba mo alikolo. Mais ensemble $10. Eh wana na ebité. Merci, merci en tout cas vraiment. Bah besoin d'abiso bo comprendre. Et yebanaka o lati ba pesa ngo prix. Pardon? O lati ba pesa ngo prix. Ngasko na ngabilo ka bongo te. Le ba pesa ngo prix kuna na maison Zara. Ba biki o marita na lati ya body oyo ba soldat na maison Zara ta mususu na poto wa somba ta mususu na 15 €, 20 €, 10 €, c'est bon. Mais oyo ba ti awa ensemble nini oyo yaka chine na koka ngo te pardon s'il te plaît. Non. Les émissions na Marie-Jeanne Bololé na tangi ko boka nani na lingaka ba fi ba koma na moi qualité mon bo ba fi ba nani ba ninga ba comédien no ba nani ba fi ba koma na moi qualité mon bo ba fi ba koma na ba comédien te ngai na zaka ezuke mal ba pesi prix eloko lati donc ma trop en tout cas vous comprendre Marie-Jeanne je sens que elle a un problème avec Baninga na il y a comédie voilà merci OK Marie-Jeanne tout le monde a mon ami va comédienne moi comporter ça ma casse tout le monde a mikolo yo problème les les cas entre Karine Yamado na Gabriel Tumba yo lo bani papa makamozo les là parce que bino boza bato yo tant batu bino assistance à personne en danger l'état lo bango. Mais tant que vous avez dit que vous avez porté l'avenir, vous avez comédien de mon côté à téléma pour sangisa. Donc bino pour na bino vous avez dit que vous avez soin de normal yo d'après yo et là aux hommes on a on déni. Donc déjà ce que vous avez dit qu'on a un peu conseil. Merci beaucoup. Na été sur na lukanani pour na pese conseil. Est-ce que ce nga luki Gabriel pese conseil yo kelanga? Point d'interrogation. Est-ce que nga Marie-Jeanne sur le qui carrière m'a donné ce conseil? Est-ce que yo kelanga? Question mark. Donc nazana muto pour sa conseiller. Ba luka ba gérer makamna ba mbale. Nde ba monique internet c'est place ya ko bongisa makambo. Ba sala ngonde ba okumbela ti place ba suka ba suka. Mutu ako conseil bango tam su président Lombe peut-être ba oyoka ba oyokele. Ngai Marie-Jeanne Bololé nazana ni pona opesa Gabriel Bolembo conseil ou bien Karine Yamado et l'autre côté Gabriel za mutu akoko yoka pe te Gabriel yoka te Karine Yamado yoka te nana moni singa za bandana Gabriel yoka te ayoka nini te conseil te ye oya lingi onda salaka ya so opesa conseil ba ye mo ka pesa ba raison opesa conseil tam komote Karine Yamado petanga telemi a telemi sipe ya yesima pe ate o afinga na zongsa na pesa na conseil na pesa Karine Yamado yo kangate OK na moi image nesinga nde azaboy na ba nesinga moninga soko finga na internet ngapa na finga yo oui obonga yo finga na tiko ngana nzambe te yesu nemta azaki obeti mbata ko ta pesiko baso obeti nga mbata na zokisi yo oza apuye randa ngwe na ngwe continue nazo apuye te po makamna bonga na yebi ngote yo itolo baki no ngale bine nesinga moninga soko finga ofingo bi mama no ngala fingo mama no ba koko no ba noko no na batunyos nzambe na ngai alors ngana kokota makambo na bango te nde ba banda nde ba osilisa me ngale na baka ngaso ofinga na TV na ofingo pe na TV si to bongisi na TV to bongisi pe na TV mais so ofinga na olimbi so te attendez. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na ne salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV boko mona ba témoignage ba te belé oyo babika déjà oyo basala
nakumisi nzambe ya ozana nakumisi nzambe papa Moïse po abikisinga na malade estomac na banda ko souffrir mingi na estomac ezaki soki ekanginga nazolala te ezosala pasi tina mukongo moto ezobima ngai kolia madesu pasi babilo mosusu kolia yango très difficile depuis papa Moïse abondela mpo na ngai nazwa kimia nzambe ya papa Moïse asaleli ngai minene abikisinga na estomac namelaka lisu pantomètre te nabwaka bapantomètre. Merci Jésus, nzamba pambola papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnon Yini ou Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au coup de prophète Moïse, le prophète Moïse a homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, masque à Régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor, Nzambe a fumula la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Docteur Baibisanga Ekoko Yokate. Naki na deux rendez-vous dans l'hôpital Yaminenen. Baibisanga Ekoko Yokate. Moi, je vais la opération pesate. En tout cas, na vanditi lelo na yoka kananga ite na lito na gauche. Mwana na yo komo na nani? Na yoka lobi mwana na komo mwana na nga liboso komo na nani? Marcel. Nazo na kangika lito. Yo kaka nazoko na oyo banda koyoka te ça veut dire que la yoki zambe ya ngai oh na pusi ku téléphone musika prophète my god nazo zela bino nyonso tout na moto. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Ozana. Na ye kopesa bino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na le salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse prophète TV bokomona ba témoignage ba belé oyo babika déjà oyo basala. Nakumisi nzambe ya ozana nakumisi nzambe papa Moïse po abikisinga na malade estomac na banda ko souffrir mingi na estomac ezaki soki ekanginga nazolala te ezosala pasi tina mukongo moto ezobima ngai kolia madesu pasi babilo mosusu kolia yango très difficile depuis papa Moïse abondela mpo na ngai nazwa kimia nzambe ya papa Moïse asaleli ngai minene abikisinga na estomac namelaka lisu pantomètre te nabwaka bapantomètre. Merci Jésus, nzamba pambola papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnon Yini ou Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au coup de prophète Moïse, le prophète Moïse a homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, masque à Régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor, Nzambe a fumula la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Docteur Baibisanga Ekoko Yokate. Naki na deux rendez-vous dans l'hôpital Yaminenen. Baibisanga Ekoko Yokate. Moi, je vais la opération pesate. En tout cas, na vanditi lelo na yoka kananga ite na lito na gauche. Mwana na yo komo na nani? Na yoka lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani? Marcel. Nazo na kangika lito
oyo kaka nazokona oyo banda koyoka te, ça veut dire que la yoki nzambe na ngai. Oh na pusi ku téléphone musika prophète. My God. nazozela bino nyonso tu na moto ngaza ata bafai na ba ebit ofinga na commentaire na finga na répondaka na Marie-Jeanne Bololé TV yo moko oza complexé oza boy ngaso finga na TV na répondre na TV malgré Fumu Roi Salomo si taluvilu kalinga ate non wala Fumu Roi Salomo mbali nao te Fumu Roi Salomo ana mwasi na ye ana mwasi ne baneka mboka moko ana mwasi na ye azamba na ndeni obala ngo zaka musika boya atindele pa ngape na tindi pa merci oh mais bino moko ko taba baba ni nga tira nkinte pondo boakele na senti te apesa nga conseil tant que vient ngai ya kasavubu vous comprenez vient nga vraiment ndo ya pa ba jama ko tumba masikini nga na mo alibenge ponga na mana na commune na bato balataka ba malata masikini ba richa mapo attendez avenue nga na koleli OK yango Fumu Roi Salomo bandai koya alors ba pesa nga conseil maman Betty Fabela ba pesa conseil que au répondre te mais nga le koka te faut na répondre. OK merci na tout comment ba vidéo moko boye confrère nga sala ki ba rési na moni image moko Karine Yamado azolakisa boskize mo skiza kia ata simana ye azola sa ochapina boye biloko bongo bino boza ba éducatrice ya masse bozomona te ke mutokola Luzombala igosala mutokola nti CV biadia Jean Tanfumu Wilita bafandi bosa bana bazotala biloko bongo na ziko kuna motema aimé ba mo atekisa ziko na munduti non ziko depuis pas approche ya spaghetti kuna na OK. Oh, merci beaucoup. Omoni ezala nini? Eza bilo moko to ko encourager te ponga ko vanda tela bandiko ko laxation ba bilo mo boye. Mais eza mutu na mutu na ndenga zo la problème, tu vois. Mutu na mutu aza na ndenge na zo la problème. Eza mutu mususu donc tellement pas si ou kanda eleki aluki asa de n'importe quoi. Sikoyo, lokana zaki wana te mona peksa nanga réalité. Pour nga vraiment semble malgré nazaka muto ko mata mais nazala wana pona si batumba ba oza problème en tout cas na pesa conseil Yamado yo pesa conseil na boma pesa Yamado Karine Yamado omoinda kuno ofutaka $350 wana mobali nde mtafutela kwango alors ko sala eso eloko wana te na ebi que ça passe deux fois au mona que non au salabo oui mais ça fait très mal même sous yo côté na peut sali passe Gabriel peut côté na peut ça fait très mal et ça ne peut pas si au lieu ça de n'importe quoi doser parce que dès to vandi boy il faut na ba limite parce que na bi que chou azotalanga somo na sa bilo mo pepe ça ekanda talaka jou wana ngala ndake mini nango asa direct Karine Yamado sa direct moba ne abenga ki ediku tanga benge alobaki na ye. Pourquoi oso répondre? Je crois et monsieur Silaki wana a koka il su kota main liberté a kata kipo mobile na ye alobaki tona ba seme ki na mona pe na commentaire ba komi yeba ke biso ba seme ki pe tozali tozolanda yo nga tala kiango parce que nga tala commentaire commentaire ma bende na répondre pe mabe mais ya bien na répondre te ngai wana atol opesinga conseil oya finga na finga ka epo so yo finga se koza mungu nanga oui mais tant yuzo ba yuzo mwana mwasi ba seme kino ba mona yuzo finga te muta finga na internet nga fona finga epo aza mungu nanga oya pesinga Marie-Jeanne moni prochainement esala ka boy na ba merci beaucoup na Hollanda conseil mais oya pesi conseil tabi yitala oyo a sitoche nga na finga na bi yo a sitoche te mais oande izeze. Oui. Pesa Gabriel conseil. Nga na biselong nanga bo mais yo mo biselong na yo. Pesa Gabriel conseil siko. Gabriel Bolembo bokila lokondo e fala pekato onye. Ole kimongo pe ole nkane kami na kimongo pe eza mwasi za mobile ba kan. Ya lokolo ba ozande konanga. Donc Gabriel Bolembo ozande konanga. En tout cas na osenga na yo mekana no ko doser. Mekana no ko doser parce que au moins les âmes comme susu, toebi lobité, ni ne koy ko komela yo,
mekana okodoser vraiment babilo mususu oboma na moto otika nanu po vie eza mulayi donc ekoyela yo pe oyeba te ta mususu mutu mo bakosunga pe à travers mutu moko boye. En tout cas, doser, ça la bémission na normal ok ok paka juma ok wapi bémission le kanango bien et puis chaîne na yo eta ma vraiment nande mo ya kitoko za na ba vino normal comme pe ko zambongo na yo tika babilo mususu Kari Yamado, c'est ça non? Oui. Kari Yamado pe na osenga na yo na ebi yo on dit ozape yo ozape mutema loko anga en tout cas mekano ko boma moto parce que yo Naebi mbaye naza responsable, irresponsable. Aolinga mona babilo musute, ayo kabilo musute. Doser. Ato yo kata muta fingi yo doser. Ndenge bosa ide ba question réponse bokata bosuka wana. Si vous avez un problème, vous arrangez quand même entre vous. Et ça a bien été, nous avons battu Benga Kinga, nous avons Luka Gabriel, Luka Karina Mado. Karina Mado, tout ça qui n'a na matanga ya Bakata, tout ça qui n'a na matanga suya Naomi, na cinquantenaire. Na soleil na yep singa en tout cas ya na ko sambela ngala bise kota la Karina Mado on a yeba na siko différence zali na mon père que non changement li ya na comment on sambela. Na m'a très surpris mon la Karina Mado na ba itaza ki nango. Amaka musu singa te ko arranger ngo na ba milieu public qui bossa bien ti. Merci. Je pense que boy concert mon nabino en tout cas boy tikabilo ko na sala bien te pour na merci. Merci beaucoup. Oui puis que na okelo moko boy voyage mo za nango. Voyage boza nango ya ndaka ko yo kabino. Ngaza talanga za na za parmi ba journalistes ba sala ka un peu investigation. Na oke bo voyager na Cardozo. Ozo kende na intérieur pays, je sais quoi. Yebisanga na ezani. Bo ke na compte nini producteur ou comment? Oui, to kende production moko na Kolwezi. To ke production moko na Kolwezi wana bana Lubumbashi, bana Kolwezi, bana partout. Bozala wana temo zunga pe à pied levé na kangi place en to jouer bien té donc voilà mais to zana Kolwezi vendredi déjà to na Kolwezi. OK. Ngai Cardozo na Aïda. Ah OK. Je pense que producteur en comment nani? Te to bombi parce que batu ba comment Holanda ba producteur. Na ebiso deux fois te batu ba komi Holanda ba producteur. Dabi na mi Holanda ba producteur. Biso na biso win na ondima biso na biso parce que ngana ko vendre tena ki mutu mo ba bwaka mutu mo bona landa eno. So bino marisa ni appuyer ngana libanga na ko appuyer parce que lelo oyo ngana koma na batu mususu parce que na appuyer ka libanga mutu wana yemoka lukinga c'est bon. Mais na bombi producteur na biso. Mais to ke Kolwezi pour 5 jours et puis bon voilà to zonga. Abi bo kende Aïda yo Aïda Cardozo. Ah Cardozo. Donc voilà. Quand on voyage nanu oyo teza na ngonga na Cardozo. Voilà. Aïda ça na voyage na ye. Voilà. Mais na production moko sanksi biso misato parce que ba ka Aïda okende biso to okende des productions ne sanksi biso misato. En tout cas bon voyage, félicitations. Merci beaucoup. Pour ça na bino bo sala côté bo kende et les gars qui toko maintenant le loko moko yo et linga mbala moko tango itiko lo balika mo ya Aïda. Obilika moko lobi Aïda. Mais Aïda nda ki émission moko prophète Ézéchiel. Prophète il y a ba prophétie, il y a le ba après ça va prophétie pour venir ba être comédien. Et ça ko engagé yemo. Alors bi Aïda a monique Aïda batelier poison na kati ya prophétie et azo ko ça l'appelle bateau nous ba bi Aïda ba kende ba Aïda akutana bakutana yi. O digérer le kamandeni. On a prophète Ézéchiel na message na ye asalaki yango émission ngo asalango ye moko asalana asalaki ye moko alobi ki Aïda bientôt fa lukaye nzaba talisie ke ya sakola kalba sakola pona shaba pona mama shako asakola baba tsekonde ya sakola pona ba tsekonde ba kufa kaka pona ye bato ba kufa kaka pona ye mabe siko ngana osenga omoni nga na vinanga na pona zape mutamwa lo sambo toza na prophétie ya Python na prophétie pe ya net ce prophétie musu ba benga ndeni prophétie ya Python za prophétie ya mabe
oyo un magicien amonaka esalami pe ke bongo po magicien amonaka pe magicien amonaka pe ndenge ba prophète ba vrai prophète pe bazomona. Alors ngana osenga prophète Ézéchiel soki ndenga mona ibongo. Je crois que na yebite soki aida pe batu nesinga boye na okika sikondo yebisinga. Mais na yebite ke émission mo boelekaki. Toza ba artiste et mo pe na kotina na site wana te parce que ba site ou ba chaîne ezebele ya rotala tamso koti pe na chaîne ya prophète Ézéchiel te. Mso pe ba fan aida o ba ko pese message pe ba moniter. Mais il faut ça la score effort parce que mona ke yona na lekana saratola. Bon, a habité. A ça la paix est fort, a kutana ayidango, a yebisa yebo. Et puis tant que bon a ba prophétie na biso, na ba lilobanzambe na Bible lobi que tout ce qui est révélé est condamné par le nom de Jésus-Christ. Donc bon ça la que fort tant que mon loka bongo, on luki la personne au plus vite que possible. Ko lukate que poison et la a kufa ba que mon na ba nini. Na le bain nini pour neti ngana yebi ke liwa papa Chaba ti banda opesa sa prophétie je m'y attendais même pas que papa Chaba ndé to mona nsu batu mo bana ba kombo mususu ba nini mais tangu to moni papa Chaba kufi on disait zaki brusque bon na yite so prophète Ézéchiel apesa ke papa Chaba ngana yoka ipete mais bon c'est bon mais non senga tango moni loko mo bo tamso moni pona Marie-Jeanne Bololé lukangai tozaka facile pour trouver nga soko bino oyeba na Saratola pesa numéro Marie-Jeanne Saratola ozongo directement soto abenga ka mutu moko benga ta Cardozo benga ta Mimi benga ta Coquette benga ta Barcelone abenga ta nani abenga ta Président Baptiste akoza numéro na ngamba moko obenga Marie-Jeanne yaka na besoin yaka na bureau be yaka tout ça prière tout ça li prière et puis eleki. Comment yo moni prophétie que muta akufa puis muta kufi. O moni que muta lia poison puis muta lia poison. Bo luka ke tango moni muta lia poison. C'est que nzamba la kisio benda mutu wana po yo o arracher. O arracher bo sa libondeli yo oko masiko nini témoignage na vie na ye. Et puis donc parce voilà. Et ba commentaire na mona ki ba tout so loba ki fallait normalement pas, il fallait pas amener on a média, il fallait bengayer en privé. Normalement eza bongo yanga na olobati. Tam suna manka ki mo wana ya oloba. Tangu yo moni prophétie, luka numéro nanga. Tozaka vraiment facile à retrouver. So lukika mutu moko ozwanga. Okuta na tena maswako, okuta na Pakaloui, okuta na Bellevue, okuta na Jérémie, okuta na Marina Laba, na Sila Bisalu, ba Peshanga. Mupesha, Black Light, okuta na Cardozo, okuta na Princesse, Peshanga, Princesse, Mimi Kabongo, okozwa toujours numéro à Marie-Jeanne Bololé, au Bengi Moutou, ouais, oui, une fille de ouf, okokuta, ozanga numéro T, wana tande nini. Et puis par là, au benga Moutou, soit Marie-Jeanne tata 1 giga benganga, to solo là, soit taba minute, to solo là, pour na prier pour na yo. Prier à musika pesa la, soit yaka, pesa enveloppe, beta action de grâce, pour te prier. Pour na l'église union, sortant tozaka, au témoignage, be prier mon boy. Tozaka toujours enveloppe, pour que tu te ma campagne des alaka. Au sali prier et puis eleki. Pourquoi le bakage moi mutana kufi parce que ngana lobaki mutana kufi na lobaki nini mutana kufi na lobaki nini donc mais na ko tandi comment faire basenga pe mbongo ba prophète sona bi ba prophète basenga mbongo na loba ezamba ba prophète musu bazana ngaba basenga mbongo punga na kenda kuna mais za ba prophète mususu nesi biso na mon âme tango ki opesi témoignage yo moko biki na témoigner pour et pas pasteur Patrice Ngoy Musoko o biki ngamo na témoigner on nzamba sali pona ngai funa ta enveloppe oui na keta mususu na les aiglons et pas ya pasteur Samuel Bandoubuila Jérémie Diabanza yebi Carole Dembo yebi Joe Okita ba yebi pas pasteur Samuel Bandoubuila na yebi na kei na ko ke mabo pamba te parce que liloba nzambe lobi na Bible ke na ndako nzambe ba ya ka maboko pamba te alors tango il faut en a quelque chose
opesi témoignage otie quelque chose na panier pona lokumu ya nzambe. Merci beaucoup Marie-Jeanne Bololé. Je pense que tobanda qui na lumière du jour, comme la lumière du soir. Du soir en tout cas boli bisabiso surtout. Marie-Jeanne, elle n'était pas vraiment facile parce que azali vraiment à pleine préparation ya voyage naie ya kolwezi boli bisabiso to luke to landi na salon to zuete alongo ti te ko na ndaku. En tout cas on est obligé à quatre émissions. Marie-Jeanne Bololé, on a vraiment beaucoup de choses à parler malgré que tous vraiment un peu na air moko il fallait pas tout joyeux donc on a le maire à bouton tout comme ça biso tu as besoin tu as vraiment obligé de quatre émissions. Voilà pourquoi ce qu'on se un remerciement il y a 2022 2021 baida kio et puis surtout na 2022 aux autres que c'est ba mère veut pas banani et puis ba remerciement na veut pas banani. Ouais. Naza mo l'air mais Luka question na zongi na sala émission ya ba vœu et ya ba non ya ba remerciement parce que tu fais ta mo nangé salama nazaki na bato belé o ba yedainga pour la mission na kotanga Afibi Kembo na kotanga mama Marie Mediaka na kotanga papa Roma Romel Goulou na kotanga donc nzambe baza ebele na kotanga Fifi Bolili na kotanga papa Raphaël da Silva motema Afibi Kembo na kotanga ba Violette Linganga batu baza ebele tellement on a minute na nangote parce que baner nangeza tandi pour kotanga na kanga bagage donc bino numéro na yo batanda contacter numéro nangeza plus 243 97 57 82 148 plus 243 97 57 82 148 bambote ba gros bisous na moi nanga Claudine Luzitu oya longolinga soni ya ba maman ebele ba ka soni et puis famille Luzitu bambote belé famille Bonsangue bambote belé et puis Maman Émilie Kanga na papa maman Émilie Kanga oui parce que maman Émilie Membo motema papa Claude Kanga donc maman Émilie Kanga couple Kanga bambote na bino kuna na États-Unis beaucoup la Moros Lolingo beaucoup la Félicien Iyoko bambote na bino bino nyoso maman Betty Fabela Mfumu Roi Salomo Sita Luviluka Afibi Kembo Fifi Bolimino maman Kati Pongo Pongo Kati Boto maman CC donc balobi maman CC kuna namboka Erika na Allemagne namboka Rika namboka mama Tabita namboka Poupée la blonde balobi Rihanna Domingos mama na Kiliana bébé Mvandu balobi Claudien Luzitu la finique de sa maman Marie-Jeanne Rita Sombo baleki nanga basi baleki nanga mibali bayana nanga basi bayana nanga mibali mama Emily Bofala oya bota Emily Bofaya et puis mon cœur ba gros bisous na bino nyonso bolingaka Maïdjane on atangi kombote boteninga regardé balobi Dorcas Ngemi Lupanza motema papa Kepson balobi Lela Alves Champs-Élysées mo sapembe na Paris Janine Boloua balobi Beda e Fumu bongo Morette Mbela motema papa Jambela nalinga bino mingi mama Flore bongo nazona ONG moko Fondation Ursel Charity Fondation Ursel Charity International ya Marcelo Luzaya de Marcel Bilili motema Chimel Mwila bambote bokota na Grace Light na Facebook bomona mafuta Grace Light e bongisa poso na bino e longola banduta ba tache ba tampon ba bino batuboza ba kwanza ba point noir Grace Light mafuta ezo bongisa biso et puis Fondation Ursel Charity ya Marcel Bilili Marcelo Luzayado eza wana pona kosunga ba veuve ba orphelin motivation humour tozala wana na Diana Mole papa Pitou maître Baye numéro nangeza plus 243 97 57 82 148 merci beaucoup boza ebele mona tanga kombo na bino merci vraiment tozala ki vraiment ya ko sepela ensemble na là c'est comédien Nabiso
Marie-Jeanne Boulolé, merci. Nous te souhaitons vraiment un bon voyage. Merci. En tout cas, je sais que Yona Cardozona, Aïda et Roleka très bien. Merci beaucoup. Batunyo so este. Merci. Batunyo so este bambote na bino surtout bato a Kolwezi boyamba biso abonné difforme tozoya donc lobby déjà tokozala na bango tokolie na Kolwezi tokomela na Kolwezi batunyo so este bambote na bino. Mais au promettre batuke ceux qui na retour na bino to ça l'émission. Oui, na promettre bango. Non, non, bongo suna kenzo ninga jonga na balate ngana mosa ndumba tina balate obo suna ki o ngana mosa ndumba migra ngana mosa ndumba suna kina pe o na kenzo nzinga jo siko na banga nani non eza voyage non eza voyage à production mais te boromona ti o biso to abata délire o biso to abata délire miraki en vous. Donc merci na ba voisine na nganya so to vanda ba on le ponga papa Bouchir donc awa za le pont moi calme donc tous à la ka bongo na ba voisine mo ya bien ya calme donc ba couple mo kitoko na za na bango awa donc il est kaka bien on est ensemble biso awa on est ensemble avec les trois Bemiran qui en vous na kata super promo. Merci beaucoup à Yves Pan direct des foros oui. Ah oui pas Yves Pan. Ouais tout ça la super promo. Oui. Tout ça l'émission pour ngaza na bato belé o ba soutenir nga. So nazala bona futa ndaku na olia mwa classe mwana mwanini na olata nana batu nanga ona mitu na koko tanga bango te parce que oyelinga soko yoki yango information wapi il faut sikona koma bango nyonso provoquer ngala mo siko fuma ça va po jo aye siko ya za sika tondeli po na moni kuna ndaku zeka ndengo ndenga me ala moni ça va za longa micro na bino oh longa micro po anini za longa micro do bino mutu fa bonga kana mobali. Donc, tous les jours, on a fait tournage, il faut que mobile. Ça va. Oui, ça va. Mais même si on a une organisation, il y a bisoté. Il faut bisoter mon kato bunda. Merci, merci. Benji. Au cas d'émission, est-ce qu'on a quatre titres? Na botte de micro. Mika, l'on a un micro na yewana. L'on a un micro, peut-être un micro. Merci, c'est l'ambiance de l'émission à Renvogue. Avec votre humble serviteur, Nicolas Mirankian. Merci beaucoup à mon grand frère propre Pierre Massengo, journal depuis Londres. Merci beaucoup à mon vieux propre Salai. Merci beaucoup encore à mon vieux propre, je dis, Doli Mouakou, les vainqueurs. Merci. En tout cas, merci beaucoup à Mirbe, pourquoi pas à Nicolette Naya. Merci à la jolibilité, à moi, Nzambe, et pourquoi pas à toi Nelly Mbala, Igosala, Louison Mbala, Willy Tanfumbu Berger. Merci beaucoup. Et si vous allez, Binonion, Sonaninga, Binomingi, Tokutani, Mbala Sima, Soki Nzambe, Azongite, Tokutana, ensemble avec Jésus-Christ. Merci beaucoup.